Hello, 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 la famille a Mimi Selunga télévision bambote, 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 ba oyanga ya kati, ba obotala kande kona bino Mimi Selunga, mwana bati ya nzambe, kaka ndenga yebisaka bino, vraiment mwana bati ya nzambe, ayeli bino lisusu piesi ya sika, kaka ndenga yelaka bino masolo na ye, kaka ndenga yelaka bino ba conseil, kaka ndenga yelaka bino mateya pete lelo toye lisusu na mateya, lelo toye pona kopesa conseil, toza na lisolo ya kitoko, kitoko Mimi Selunga memeli biso bandeko, lisolo moko ya malamu, eko edifie mwana moko ya nzambe, oya lingaka conseil, vraiment, lisolo na biso eza kitoko makasi. Mais avant to banda na lisolo na biso bandeko na ngai, vraiment lelo toza mbangu mbangu, toza na posa video na biso ezala molai molai te, vraiment, nzambe asunga malgré nga Mimi Selunga na lela koloba, monoko ba tobola melelo fo penza, nzambe akokisanga na lingi video na nga ezala molai makasi te. Mwa ba 30 minutes, ba 25 ekosala nga kitoko makasi. Bandeko na nga, yo moto kutani mokolo ya liboso na chaîne ya mwana batu ya nzambe oyo eza vraiment donc mwana batu ya nzambe Mimi Selunga ndeko na yo ko hésiter te o s'abonner, tango s'abonner ko hésiter te oke na likolo kuna esika batangonga, tango ka s'abonner na rouge après na likolo kuna batangonga moko ngonga wana donc eza ofini yango, tango ko fini yango babengaka ngo cloche ya notification, tango zo fina cloche ya notification wana ekomema yo ekomisilo biloko misato lokwa bangonga misato, tango ebimisilo bangonga misato kende na oya likolo makasi oyo esala lokwa vimba omona yango tango kofina wana na oya liboso yango nde kosala ke obana ko rate jamais, donc ba rata jaja oko rate jaja ba video ya Mimi Selunga TV oko rataka yango jamais. Vraiment bandeko nanga yango na ebisibino oyo nano okuta na chaîne ya mwana batu ya nzambe te wana Mimi Selunga, donc yaka vraiment s'abonner na kimia nyonso o commenter o like pe video kozanga ko partager le ndeko te o nana tala Mimi Selunga télévision te awa to finga kate to yaka kozongisa batu na nzela so etomoni kune indie Karina finge kuna Olga soki ne to yaka kaka to ye na biso kaka ko conseillaka totalisi mutu mabeto malamu tokotalisa vraiment te, mais toyaka juste pona ko conseiller baninga na biso po bameka kozongaka na nzela. Bible elobi yango yo mwana na nzambe oyo zoyeba solo talisa moninga solo, soki moninga lingi koyeba solo te wana ekomi problème na ye, ndete mabe Yesu yango ayaki na mokili pona kobikisa biso bandeko, soki Yesu ayaki te pona biso yo nanga tolingaki toza na bomoi te, yango akabaki bomoi na yo bele pona biso bato ya mokili oyo bandeko nanga lokola kolo Yesu akabaki bomoi na ye pona bomoi pona biso tobika lelo biso pe tosala lolenge wana tolobaka te omoni moninga na mabe olobi bango bapusa lobaka kamo eloko moko nzambe meme ya koyoko te bamatoi na bango ekangama eyokaka so ba conseil ya bato te, me nzambe na likolo akoyeba kokanisa yo na eloko yo sali parce que na mokili moto nyonso te aza pona koyoka me toloba kaka soki ezwi te wane komi likambo ya na nzambe. Donc Mimi Selunga chaîne na ezaka mi pona ko motiver pona ko conseiller mateya pete pe nzamba pesa biso tokoya tokote ya mwa muke esika mabe ezali tote bolamu yango wana chaîne ya ndeko na bino Mimi Selunga toyaka na mwa actualité soki tomoni kuna ya malamu ezali ya ndenga bonzambe toye tolobeli yango vraiment bandeko na ngai yango na chaîne na biso Mimi Selunga télévision bandeko o nyonso botala nga na pesi bino bambote na bino esika nyonso bozali yanga motema na nga Sami Selunga papa bana olandaka nga chaque fois yo ndozo motive nga na mosala oyo nzamba lola kanisela yo amona yo foma. Merci beaucoup mon chéri bana na biso nzamba lola apambola bango pe bandeko nyonso oyo bozaka wana pona nga vraiment na pesi bino bamatondo ebele bandeko na nga. Sans plus tarder, vraiment lelo na elibino lisolo moko eza pasi
pe mawa lisolo esalameli ndeko na biso ya mobali esalamela ye deja bandeko eza pasi pe mawa ndeko mobali te mutu abengi ngai ndeko mobali te mutu asololaki na nga me nasololaka na baoyo ya ngai bapesa nga masolo mpona koedifie bana na nzambe mpona kopesa moto moko mayele kaka ndenge tosololaka na nzela lisolo ezaka malamu me soki nde ekomi oyo bakomba bato na ndenge mabe wana yango nzambe azoboya me ntango eza lisolo mpona koedifie fo tosololaka mpo soki tosololi te bakosolola biso balezami mpo basolola biso te fo tosolola vraiment na kosolola nde yango tozwaka bamasolo ndeko mwasi abetela nga lisolo moko abimama mimi bino boza na televizion bomeka koteyaka nono bamakambo oyo ezokutanela bandeko naza na lisolo moko ya frère moko aza vraiment frère moko tomesanaki mingi na bamboka na biso tozalaki kuna vraiment na Afrique tomesenaki makasi na ndeko wana toyebanaki malamu me ndeko na biso azwa kumoko na vie donc eza pasi lisolo wana eza lisolo ya kobombama te eza lisolo moko vraiment donc eyebani na bato na bango oyo esika bazalaki presque bayebi yango alobi nasinteresaki nabetela mama mimi lisolo po omeka pe komema ngo na chaîne na yo komeka koteya chaîne moko soit jeune fille soit jeune garçon soit elenge mama elenge papa oyo aza nano na bokolongono na nzoto ameka koyeba kotambusa vie na ye nyonso engelaka eza or te mpe toyeba ntango tozosala mabe wana tozosala yango kaka mpo na biso moko lobi tokofutaka yango lelo za nzoto koloba ke naza nzoto kolongono nasala makambo na nga oyo motema na nga esengi naza jeune meme bible epekisi yango te bible elobi yango jeune sakana na bolenge na yo sakana na bolenge na yo sala nyonso motema elingi mpona kosepelisa nzoto na yo me nde likambo bandeko ntango balobi me wana eza me ntango mokolo ya suka yeba ete nzambe akobenga yo na esambiselo bible epekisi te elobi lisusu moto asalaka malamu sala bolamu osalaka mabe sala pe mabe me yeba yango mokolo na suka nzambe ye moko ayebi kojuge moko na moko elobi pe elenge sepela na bolenge na yo sala nyonso motema elingi sepelisa papa na biso bio ya dadi dikambala vraiment okenda na yo 3 jeune yaya pe ya sonam donc ndenge kaka dadi ditambala banda koloba na ye donc sepela ye bisengo yo pomoni sepela bisengo me yeba yango na bisengo wana kanisa pe lobi bisengo ya lelo eske lobi pe kozala bisengo obe komemona kufa bandeko nanga lisolo na biso eza boye ndeko mobali azaki na mboka ya Afrique na bamboka ya Afrique lelo azaso na Afrique te akoma na poto mais ndeko azalaki vraiment na bamboka Afrique na bamboka Afrique azalaki abotami na mama na papa nde bazala ndeka tobotamaka biso nyonso tobotamaka na mama tobotamaka na papa mama na ye azalaki na ndeko ne ya mwasi na mboka peka ya Afrique na kotanga bakomba mboka Afrique te po ngai vraiment nalinga badega te omoni mbala muso ekokutana na moto mobo ekolo lisolo ta muso peza ya ite eza après eya okoma ngai nalinga ba problème wana te donc nalinga nanga osala tu nakimaka même kobeta bakomba bamboka banini po esalaka propre biso ba oyo donc soki nzambe atalisi te ke fo loba boye oloba boye te epesa kaka fo kokeba na ba YouTube oyo tozali bandeko frère na biso abotami ka nde nalobi na papa pe na mama azalaki na mama leki na ye bomoi na bafamille ezaka ntango mosusu tata mwasi ntango mosusu mama leki aza na mbongo makasi mama leki wana abimaka deja mboka esika ndeko na biso azalaki kofanda mama leki abima longwa mboka wana kala akomaki sikoyo na mboka mosusu kaka pe ya Afrique ntango ndeko mama leki akoma na mboka Afrique kuna na mboka mama leki akenda mama leki akomaki na mbongo makasi azwaka mobali moko mobali akufaka atikelaka mama leki wana bomengo mama leki akoma kokende ba Chine mama leki akoma kokende ba Ukong soki ba wapi ba Turki ba mboka ebele ba Dubai mama leki akoma penza na mbongo makasi mama leki ndenga akomaka na mbongo makasi wana
kokende ba voyage azalaki kokende mama leki wana esalaki ke azala pe na mwa jeune garçon na ye moko boye oyo akobanda kolandela ye parce que azalaki kozwa bachauffeur bazokende na bamboka ya bawenza minene wana tozalaka nango na baafrike na biso bandeko. Mama wana vraiment azalaki mama wana azalaki vraiment kozala na bachauffeur bazolandela pe makambo ne me omoni kaka esika ndeko na yo azali ntango mosusu lelo ke ndeko ekomi kobeba me na ntango kala ntango ndeko na yo azali akosala yo mabe te. Mama amonaki ke non nabengisa mwana ya grande sœur na nga aya kosunga ngai na mboka oyo ngai nazali mpo alandelaka mpe bamakambo mosusu oleke napesaka confiance epai ya bachauffeur bakomi koyiba bambongo bamakambo ebele ebele. Mama azali mpe na femme d'affaires ya makasi abengisi mwana na ya asona yaya na ye yaya nga na posa intel aya totsaka lokola fiston na posa ya fiston aya na mboka oyo a rejoindre ngai po nga nakoma na bambongo kaka nde boyokaka natindela bino bambongo banini boza mosika donc naza na posa naza na jeune garçon awawa vraiment pona kosunga ngai pe na bamakambo ebele pe fiston ayokaki masolo wana asepelaki basalelaki ye makambo. Fiston atikaki mboka esika azalaki ayaki korejoindre mama leki na bango. Ntango mama leki siko fiston azalaki mokie ntango mama leki azalaki na mboka nanu avant ke na mboko akoma na mbongo mama leki azalaki fiston atikaka fiston mokie makasi. Fiston ayebika mama leki na bafoto fiston ayebika mama leki na elongika selon bafoto na bamasolo me ayebaki te parce que azalaki mwana mokie ndenge akolaki nde esengaki ke mama leki abengisa ye. Mama patindaki fiston akendaki na mboka wana esika mama leki azalaki. Bandeko nanga fiston ekokoma na ndako na mboka mama leki ayambi ye pe akomi asepeli nakomi na mwana na ngai boye na boye. Bandeko nanga tolanda lisolo na bokebi eza pasi pe mawa eza lisolo moko eza pasi eza lisolo moko epesi pasi pe mawa. Bandeko mbongo esika ekomema bato na kufa mbongo ekomema bato vraiment ya solo na perdition tokeba na mbongo eza diable mbongo eza diable bandeko. Mama leki asepeli fiston aye abandi kolakisa ye okobanda osala bo banda kozongisa boye kopesa ye bambongo na mikolo kaka yaki ntango abandi kopesa kofwaka ye bambongo kokende boye kozongisa boye. Mama leki ayaki kokontakte mbala mosusu nani aki kosolola na ye fiston ke ndenge eza boye eza yango pe problème te ndenge eza boye tokoki kobanda biso mpe kobima naza na mbongo vraiment nde na boye na mbongo tokoki kobanda kobima liboso abanda ye nano koyela ye na baje moko boye ndeti ya kosimbasimba ye fiston mpe azomona kaka aza mama oke mama leki azalaki na batension na ye mosusu ayaki koyebisa fiston bongo fiston abi mère makambo nini ozoloba bi te ekosala nango eloko te yo ozomona te nde eza ngai tala mbongo koloba pe na moto te kobetela pe moto lisolo oyo te esika ke moto mosayaka koliaka ngo nakotaka bamibali kuna na vie oyo ya bambongo deja bato ebele batrompe ngai balielenga bambongo nga na kosepela mbongo ezonga kaka na famille kaka na osepela mbongo ezonga kaka na famille yango wana nga na sepeli nazala na nga kaka na yo tozalaka bato pe baoreve na bango te talaka nde totambolaka boye bato bayebika koza mwana na nga poza pe mwana ekosala nango eloko te mwana pe okokino pe kosatisfaire mama. Bandeko na nga eza pasi mokili ekomi na suka mokili oyo ekomi na suka bandeko mokili ekomi na suka nzambe asala ya po mokili ekomi na suka. Mama leki elateli mabe mama leki makambo ya kitoko te fiston ayaki kosede ntango fiston asede tokende ngo mwa mbango mpo lisolo yango eza tellement mwa molai fiston ayaki kosede bakomi mpe kose satisfaire na mama leki. Bandeko mama leki ya fiston akomi mobali ya fiston bakomi kobima na fiston bakomi vraiment kobima na fiston bakomi na bango mpe kobima bato bayebi kaka balala na bango ndako moko baza na bato bayebi kaka aza mwana na ye bandeko
eye kosala ke fiston pa komo kende ba voyage ba Dubai ba nini mama leki afwaki bambongo ya mokutu mama leki azokende su te atika kende responsabilité na maboko ya fiston abanda kokende kolandela makambu ya baport ya bamakambo ebele bakami ekobima donc fiston akomaki na mbongo akomotindela pe ye moko azotindelaka pe bamama mbongo tindelaka mama fiston akomi kotindela mama na bango mbongo baleki na ye bayaya atikaki bambongo donc fiston soki abimi na mboka epai akendaki mokonzi donc mbongo vraiment komai na mbongo bandeko na ngai eye koleka mbamsu fiston aye kobela ntango fiston aye kobela esalaki ke mama leki ayebise obeli ona beli abitenga naza na docteur nanga tokende pa ya docteur ake deja pa ya docteur mama leki asololi na docteur oyo akokai kosolola abi nyonso yo komona na nzoto na ye kopesa ye baresultat te yo yebiseka aza na ye bien opesa ngai moko baresultat na ye docteur pasali bamakambo ndenge oyo amonaki na nzoto ya fiston ayebaki koyebisa fiston ke non oza na yo bien ezaka bamitu pasi eloko te oza na yo bien azwi babiloko wana nyonso apesi epai ya mama leki abombi aye komona réponse ya maladi ya fiston abombi ntango abombi maladi ya fiston ye moko fiston ayebi ke azaka na ye bien ayebi kaka ezaka bapesi baparastamol babilo ya mike ka wana azomela mais komaki soki 2 mois 3 mois 4 mois eleki fiston nzoto malili banzoto mabe kaka azoka bamitu pasi aoke pa docteur aopesi ka bakisi ka bongo azokomprendre te timbala mosu ye moko aye kosala ke na mboka oyo akendaka wana abandaki kokende maladi ye kozwa ye kuna esalaki ke akota hôpital ntango akoti hôpital basali baanalyse makambo nyonso baye komona ke fiston santé ezalaki bien te azalaki na eloko moko na nzoto oyo ezalaki kotungisa ye yango esala bandaki kosala ke fiston akoma kobela fiston akoma na bamalili bamitu pasi makambo ebele maladi yango ezalaki nini bandeko na nga sida maladi ezalaki maladi ya sida fiston azwaki sida fiston alobi ngai sida na ndenge nini ngai sida fiston aye kotala azali na Afrique kuna azalaki ne jeune garçon kaka ba jeune fille ya mike bango nde bapianga sida jamais apart pe bongo avant ayana kota na mboka wana basalaki analyse makambo ebele azalaki bien aza bien aye na mboka oyo akomaki abimana mwasi moko te apart na mama leki na bango apa na mama leki na bango bandeko abima na mwasi moko te me ngai sida onazwa yango wapi fiston akomaki na choc fiston akomaki na pasi na motema esalaki ke fiston akende azonga asisi kosomba babiloko aye kozonga akei aye koyebisa mama leki na bango abimeme na comprendre te na mboka nakendaki tala deja ndeka nayebisaki oyo a partir ya telefone bakangenga na maladi boye maladi yango ezali boye mama na ndenge nini na ndenge abimenga na comprendre te mais parce que ngande naza boye na tambusa vi na ngai te kutu na mobulu boye apa ba chérie mike ka met avant pena ya to saki ba contrôle ban eloko te eloko moko nazala nango jamais lelo ndenge nini ya kokomela nga ba maladi ya boye mère faut loba bien mère bi naloba bien likambo nini naloba bien neti likambo na bino nga awa natambusi vi na nga ka na yo natambusi vi na nga na yo ndenge otanga na kopi wana tokoma na yo naza na donc même nde nakoma na bon naza fidèle nazalaka na nga na baje ya mabe te mais ndenge nini lelo ekoma bien te zela nanu peut-être pe babiloko wana ekosaka ata mosusu mpe bahôpital wana mpe ya libanda wana tala kaka tokomekango lisusu eye koleka bongo ntango eye koleka mwana mobali wana afandi akenda lisusu na hôpital mosusu aye kosalisa teste na hôpital penda ya monene na mboka yango ebimi yango kaka bandeko ntango eye kobima yango fiston abinzambe oyo eza serie aye kozonga ndako akuti mama leki azalaki te fiston akoti na chambre na bango banda ekolala po ye azali na chambre ne mosusu mama leki pe chambre mosusu mais soki baza na posa ya makambo na bango
bakozala assemble. Ayebaki chambre wana azaki pe na fongola nango ye pakoti abandi kofuye fiston afuya basaki biloko nyonso na sambeto biloko nyonso ya mama leki aye kokuta bakisi aye kokuta résultat ya maladi ya mama leki donc baza même malade même situation. Fiston asimba moto alela lobi nzambe nini olingi oteyanga donc mama leki ndeka nde nazali kokanisela ye seke ye nde moto apesinga maladi. Tango mama leki aye donc fiston akokaka susu te abimi na chambre afandi asali lokolo eloko te. Mais mama leki tango ayaka ye komona ke chambre panzana memaka mte mageka obi moto na moto soko tsaka biloko no ebi ke biloko na nga na tsaka ba tango ta bebisaki asali ka bongisa ngo koyeba kaka non mama leki abino nazomona biloko na nga ye pe amelingenge fiston pe amelingenge eye koleka mikolo boye fiston yebisi ye naza na posa to solola azwaki preuve kangaki ba photo wana mama leki a déplacer déjà ba biloko tango fiston ye kotala pe ba biloko abia eza pena ke ye aza consciente na makambo azosala do ye ayebaki kaza na maladi asali bongo nde po apesa ngai maladi akotenga soki bandeko eza pasi pe mawa. Fiston tokenda na mokuse aye kozwa maladi epai ya mama leki na ye tango atuni mama leki o akomi kobeta monoko ngai pe nayebaki te limbisa nga alobi mère eloko yo moni ofuta nga nde yango oyo makambo yo moni ofuta nga yango oyo nasali yo nini nayaki na esprit ya bien nasunga yo tozala bien falo sunga nga kana mike mike yo ekonyalenge eloko wana tala nzoka ndo yebaki vi na yo eza dia ya kobeba. Fiston akoma moto akolela fiston abima na ndako wana babebana mabena mama leki wana batu babandai koyeba eloko fiston babebanela na mama leki wana te. Bandeko bayoka eka fiston alongwa na ndako boye makambo ebele. Fiston akomaki na vie na ye moko akomaki na ndako na ye moko mama leki pe akontinaki vie na ye akomaka fiston mwana mabe aza ingrat boye na akomaki koloba bato pe bazokomisela fiston makambo eye kosala bongo. Fiston alinga fille moko tango aye kolinga fille moko po babalana basali fille wana pona babalana fille wana bingai mobali boye kato kende te nga mobali boye toko kende te ndenge eza boye soko lingi foto kende kosalisa ba test. Fiston soka yeka komba ba test akimi atiki fille soka keki soko linga kote mususu mutuka ba misu pende za na mona pe balingani abebisi pe ye pa bebisi pe basi na nzela na ye. Mais mwasi mususu oyo ayaki kosala ke makamane refese tango aye kosala bongo baye kokende ye fiston akanisa ese pe akobeta kopi soki ndeni toyebi te baye komona ke kuna aza na maladi moyen abala fille wana ezalaki te. Esika fille wana ba docteur aye alobaki pa ba docteur baloba na fille wana te mais ba docteur po fille wana memaka ye esika ya bango na ba docteur na bango fille wana babengisa ye mokolo mosusu pa docteur bese keba mwana mobali aza na maladi examen bimaki aza atteint mais alobi biso toloba na ote biso tosaleke toloba te mais biso lokola toyebi otebi famille na yo keba aza na maladi. Bandeko nanga esalaki ke fiston mwana mwasi wana akomi kokima kima fiston ti esalaki ke fiston aya kokutama ke mwana mwasi wana fiancé na ye alingi ye lisusu te. Bandeko nanga vie ya fiston ekomaki bongo amonaki kaka kuna soni na makambo ekoma kopanza na fiston asalaki nini ayaki na bamboka ya poto tango aye na bamboka ya poto aye koluka vie na ye tango aye koluka vie na ye akomi kosambela alobi bomo enanga natika kana maboko ya Nzambe po deja na ngola na mboka nazalaki eye kobimisa ba problème oyo donc bandeko nanga fiston moneke deja na mboka azalaki ebimisaki deja makambo wana basi misusu pe apesaki ba maladi esalaki ke
na mboka oyo ayaki siko na mikila poto abino malamu natika vie oyo nakoki kokontinue na vie oyo te mpo nga nabebisi mpe basi ebele nakandaki nga mpe babebisaki ngai mpa mama leki me ngai mpe nde na ye awa kuna nabebisi misusu ya suki ayaki kobima bakangi ngai mwasi arrive nga basambwisi nga mpo na ebima su bongo te awa malamu nabanda kosambela Fiston akoma frère en Christ akoma kosambela na ye moto abeteli nga lisolo nde ayokaki mpe lisolo wana epai ya basere na bango basolo bandenge bayebaki bikamwa na ye ndenge esalemaki abandi kosambela bandi kosambela tubeli nyonso alobi makambo nyonso bapaster bayokaka mawa balobi yo kasi mama wana aza mama na yo donc elingi kobake yo obima na mama na yo po na mbongo po mama leki aza mama na yo aza na makila moko na mama na yo aza mama na yo donc yo obima na mama na yo kobenga kutu mama leki te obima na mama na yo donc Fiston azanki likambo oloba abi vraiment nayebi te naloba nini foti na ye eza mpe foti na nga lokoso nde elekaki namonaki lokola ye alobaki na nga ke bambongo wana eza mpona biso bango na bango eza famille na famille malamu tozalaka bongo nga mpe nayaki kondima metala erreur yango wana Fiston ayaki kozwa batraitement molimo ayaki kopesa bomo ene na maboko ya Nzambe akomaki kosambela makasi atikaki buzoba Nzambe asala frère Fiston wana bikamwa maladi na ye esila abala pe mwasi na ye ndenge se wana betelinga lisolo abala mwasi abota bana baza maladi te mwasi aza na maladi te ye moko pe po bato bande kotia tembe te seke donc baza na maladi te Nzambe asalela ye bikamwa bandeko wana ezalaki lisolo nayelaki bino na pokwa ya lelo mpo na ndeko na biso makambo akutamaki na yango tokoti na conseil bandeko jeune elenge mwasi elenge mobali tokeba na mokili oyo mokili se ebebi deja mokili eza su na mawa te mokili etikali mokili ya mawa te bandeko botala makambo Fiston famille na bango balobi epanzana paske ye abombaki so makambo te alelaki avant ya poto ayebisa famille na bango vraiment ke mama tala ma mère aleki makambo asalinga epesaki scandale na famille wana famille ekabwana famille ekabwana mama leki abima ndoki malgré akufa na ye mabima ndoki monene abima ndoki asalaki yango po abebisa vie ya mwana bato ya muke me Nzambe lokola azaka malamu aye kokangola mwana mobali wana na nzela ya mabondeli oyo ye alukaki bandeko mbongo eza mabe mbongo eza malamu me mbongo eza mabe pona nini soko zoluka mbongo na ndenge ya malamu te soko mitie kaka ke mbongo ozwi mbongo te liboso okomona ke mbongo eza mabe pamba te Fiston na mboka utaki telma banzala bapasi ya monaki andima makambo ya mama leki na bango tala mama leki oyo abebisi vie ya mwana ya yana yaza mwana na ye mwana ya mama leki aza mwana na ye toyebi te po ya botaki te telma zaki na bamaladi na wumelaki nango abotaki te alingai makambo akobota te do lokola yebaki pasi ya kobota te ye pe swadisa papa wana kufa kala mutatikelaka ye maladi lokola yebaki ne pasi ya kobota te amoni abebisa pe bana ya ndeko na ye po zuwa ekoma ye kosala ye tokobenga yango zuwa swadisa zuwa nde esalaki amoni ke yaya na nga aza na bana ngai na bana te ye kuta zanga mbongo yango amonaki abebisa me Nzambe aza juste malgré Fiston pasalaki mabe me Nzambe aza juste mama wana nde moto akosaki Fiston pe koya mboka seka amonaki akosani yango pona ba makambo ekomela babiso te ekomela bana na biso te bandeko tobondela totalisa bana nyonso engelaka eza or te mbongo okoki kosombela ngo nyonso mutuka nini me mbongo okosomba sante te po soki ezalaki kosomba sante ndeko na biso Fiston alingaki asomba sante po akoma malamu sati mama leki wana po azalaki na mbongo balingai basomba basante na bango barenouveler mais Fiston ekobika na nzela ya église po atikaki na ye mabe ntango amoni na mboka utaki asambwe kosambwa amoni ke malamu aya
yango wana bandeko bamasolo boye eza ebele bato mosusu bapesa bango basida kaka na bandeko na bango bato mosusu bazwa basida na bamibali ya bakamaradi bato mosusu bazwa basida na bamibali donc tokeba na mokili tokeba na lokoso ya mbongo omoni ke mbongo eza malamu me mbongo emema bato toujours esika ya mabe soko oza na bokebi te soki ososoli nzambe te soko omipesi kaka na basentima mbongo oyebi te mutu wana azopesa mbongo mpona nini oyebi te bazofwaka yo bambongo ebele bazopesa bambongo akoma kokabela yo oyebi te mpona nini ntango yo monika azokabela yo kokaba mosusu bandeko mutu azokabela yo me ayebi na suka kozwa nini intere na ye na kati eza nini lokola azokabela yo intere mutu mosusu bato mosusu bakabaka bandeko na nga oyo bazosalisa yo oyo bazosalisa toza na batémoignage ebele oyo motu wana asalisaka ngai na yo nalingaka ye oyo akabelaka yo te yo omonaka eloko te kaka oyo akabelaka yo yo wana nde omonaka mutu malamu bandeko tokeba mokili eza ya kobeba balobi nyonso engelaka eza or te bato ebele balingaka bakabela bango bato ebele balingaka kaka soki moninga nakabelaka ye takabaka te me ye mopa kabela ane moninga wana te me soki oyo akabelaka ye ata aza ndoki ata aza esprit mabe na mokili eza na bato kovika bakabele eloko yango ye mopa okokani kosomba yango me soki bakabeli ye basombi ye bazwi ye nyonso soki bakabeli kamo eloko amuke kaka sopani donc mutu wana soki akabeli ye pa na ye aza mutu malamu omoi te kuta akabelaka nga ye akabela nga nini ye apesa nga nini bandeko totala leson tozwa leson na lisolo oyo eza lisolo moko esalama eza pasi mpona nini kokaba mutu mosusu azosunga yo ozoyeba te azosunga mpona nini na suka nango alingi nini eza na bato ebele ko bandeko azosunga mpona etikala bongo te azosunga yo mpo aza na intere moko na kati soki asungi yo eza lokola akosise yo ti akozwa yo bandeko na ngai eza pena pasi na mokili oyo ya lelo fo tozala na discernement tomonaka te ke soki yakabelaka nga nde yalingi ngai nde yalingi nga bamama leki oyo bosala bamakambo botika yo cousin osala makambo ena cousin na yo tika yo papa leki osala makambo ena mwana na yo ozobokola mutu lokola ozobokola mutu fo kaka osala ye pe eloko moko ke mpo nalesaka ye nalaitaka ye eloko ofele na mokili eza te fo napese pe eloko aboye mpo wana eza mabe soko ozobokola mwana ndeko no mwana ya mutu bokola eka na motema malamu kozala na bapense mosusu te mama leki wana azali na bapense azali na bakalikili mosusu mpona mama mpona yaya na ye azali na bakalikili mosusu yango esalaki ke abebisa mwana ndeko na ye kopesa mwana ndeko no kobima na mwana ndeko no ozoyebaki aza na maladi yo moko oza na maladi ya mabe mozobima pena na mwana na yo eske mama nini akoki kosala eloko aboye na mwana awuti na mutyopo na ye soki oza mama ndoki te lobozala mama ndoki so oza mama ndoki te mama nini akoki kobebisa mwana na ye moko aboti mama nini akoki kosala kolakela mwana na ye moko mabe mama nini akoki koloba pena ke nde naza boye nazobebisa ye nazodetruire yanga mwana lobozala na misala so oza na misala te okosala yango te po bana baza ba biloko moko baza ba richesse na biso bandeko me totala mama leki oyo ata yo botaki te nzambe alingai koyokela mawa ndeni esengeli epeka kokufa okufi pe na se ya masumu okufi na se ya masumu otikeli moninga chance nzambe aza malamu akimi epai na nzambe yango ndeko yo mtu oza na problème isongolo pakala ata likambo nozomona ngo eleki monene ndenge nini kima na yo epai ya nzambe sala lokola frère Fiston asalaki sala kaka lokola frère Fiston asalaki ndeko na nga kima epai ya nzambe
komona te ke nzambe bayokaka ye soni te, yaka na mikumba na yo nyonso po ya lobi soki nabeti porte ya motema na yo fongola, soko ofongoli te soko oyoki nga soni nga mpe nakoko soni, soko ofongoli te nga nzambe akoleka porte na yo. Donc frère na biso eloko ete ya biso, frère na biso amonaki asuki na mboka awutaki abebisi mpe bana bato, amoni conscience ezongi alobi nonono nakosala eloko te, basali nga nini ti ake komema mwasi bata meme na libala kuna eke kobima yakanisaki aconvaincre badokter apesi mbongo, me badokter wana nzambe asaleli bango bobenga jeune fille wana mpo bayebaki ye, bayebisi komeka kobalana na ye te, tala aza positive. Ye moko aye komona ke nonono na arrete nasali mabe fo alongwe mboka wana, aye koluka nzambe na mozindo na mboka bapoto. Nzambe asaleli ye, frère na biso Fiston akangolami lelo asala famille na ye, lelo akoma na famille na ye. Okondima pe te soki bayebisi yo to kondima te. Bandeko tobanga nzambe, tolinga nzambe. Yo muto kweyaki yebake okomitelemisaka yo moko, eza na mutu musuta kouta kuna telemisa yo, soko kwei telema na makambo nzambe to telema kaka koyoka nzambe soni te. Soko kweyaki nzambe aza nzambe ayebike toza bato to kweyaka. Yo muto kwei ozolobake okoma koyoka nzambe soni, nzambe aza moninga na ote po yoke soni, yaka mikitisa devant nzambe akolimbisa yo. Na bankamuno nyonso oza na yango, na ba problème nyonso oza nango, nzambe aza wana po na yo. Nzambe azaka wana ka po na bana na ya kolimbisa pe soko yo moko mipesi olobi pena nzambe limbisa ngai, nzambe okwei na sia makolo na yo, nzambe aza juste pe capable po na kolimbisa mabe na yo. Nzambe aza mwana mutu te akangela mutu kanda te, yalingaka mutu a reconnaître mabe na ye, yalingaka mutu a reconnaître ba faute na ye, mabe na ye, soko reconnaître ba défaut na yo, ba faute na yo. Nzambe aza wana po na yo, akolimbisa yo, akolimbisa yo, akolimbisa yo. Tokeba na lokoso. Ba jeune ebele lelo bazobeba balingi koyeba su te. Ata yoki aza ya quartier akende, ata yoki aza akende kaka, bato ebele se basali berere o na vie po na mbongo na sunga ndako, o ata nani oya aya kaka liboso, ata aya kaka tokende ponga na sunga ndako na biso pasi ezali. Ndeko nanga tokeba mokili oyo bato ebele se bazwi ba makama ya ndenge na ndenge. Soki ba mateya bo ezobima, ba masola bo ezobima, eza pona koya kotelemisa mutu moko, kolakisa mutu moko ke tokeba na mokili. Mokili eza so malamu te, mokili komi mokili moko anko, mokili ezanga mawa. Mokili ezanga mawa. Babi mama leki ana babebanaka na ye frère na biso babebanaka. Mama leki abia nyonso poza nango lelo sepeli te, okoma kokende na mboka nyonso nango poso kokende ozonga boza nango po okokende okende. Osepela te kaka ozomona ka maladi oyo oza nango lelo eza grâce kasi yanga. Donc osalaka makambo wana, yo mutu osaka makambo na nko, oyebi penda koza na maladi, molingo pesaka moninga maladi, yeba yango fosambela makasi po nzamba limbiso po lisumu o basala na nko na makasi, meme na Bible eza condamné. Eloko oyo penda ozomona keza mabe molobika osala ngo na nko, azaka nzamba mawa ya limbisaka na ye kaka, alimbisaka kaka. Me bandeko eza vraiment pasi, eza pasi bandeko, eza pasi. Ekolia yo temps, nzamba za nzamba mawa me eza na ba procédure ya kobondela mabondela makasi ba makambo ebele po nzamba yo komawa. Soko oyebi oza ya kobeba, kobima na mwana mutu te. Oyebi ke vie na eza mabe, kobima na ndeko na yo te, kobima na mwana batu te, kobebisa vie ya muninga te. Po yo zomona kaka nga na kobebisa vie ne ponga pe na bebaka, eza mabe. Eza mabe. O mama leki wana asalaki, asaki yango na nko, yango pakufi pe na masumu.
Vraiment bandeko wana ezaki lisolo na memelaki biso vraiment po tozwa mayele na sepelaki ko partager na bino lisolo oyo po même nga moko ntango babetelaka nga nazaki choqué na mwana ke mokili oyo esi ebebi. Donc naye pe na partager na bino lisolo ya pasi ya choc oyo ya ndeko na biso akutamaki na yango. Nzambe nde tobe aza nzambe alimbisaka. Yo moto fandi ozolela o prefera na oko lela esiko ya otelema na makola nzambe senga bolimbisi na nyonso nzambe alimbisaka me oyeba pena kozosenga bolimbisa nezala sincère. Tika kolela lela, tika kolela lela, kolelo epeso solution te telema luka basali na nzambe ya malamu basunga ona likambo oza na yango babondela na likambo oza nango yo moko po bondela okata balien nzambe aza wana po na yo. Eza na makamso bato mosusu basala na posa na bango te me diable nde posa ya diable etaki akutaki fever a gagné yo. Wana la video na biso magena lobaki na lingeza mulai te me botala kaka. Donc fallait goûter zalata ine mais na lingo za video mulai te to suki kaka awa soki lobi toza sundo ezili solo mususu tokoyeba lisuko ya kubetela bandeko pona nini te. Tokoya lisusu na ba mateya pete na ba conseil na ba masolo pona ko édifier peuple ya bana na nzambe pona ko longola bato na mabe bato baya na bolamu biso biti tokote na kati ya YouTube eza biti na biso nde eza wana komeka kolongola mabe esika ba pasteur bazoteya na l'église biso pe toye na ba internet kote ya po nzamba lola lobi akanisela ngai amona ke mwana nanga sela kinga misala ya kitoko ateya kipata moto moko mibale me balinga ekoyoka te tango ano apeza ki kaka bongo oya koyoka yoki obayoka kite bazindaki biso toza wana pona kosala oyo papa nzambe alingi. Totika mabe to yamba Yesu wana oyo yamba etake nkolo na yo etake nzambe na yo oyamba ye na motema oyamba ye na ba position nini osalela ke makamu nini vi na yo makambo na yo omemaka ngo ndenge nini eske oyamba nzambe ya solo obe oyamba nzambe kana munoko yo betaka tolo mwana na nzambe za mwana nzamba solo obe kaka po bato bamona nzamba ayebi nyonso ayebinga ayebi yo ayebi ye ayebi biso nyonso tobanga nzambe. Merci beaucoup bandeko wana tokutani na kaka na chaîne na biso Miss Elunga soki toye na pièce mususu soki ya Yesu azongi te tokoya liso na mateya na biso apete pona ni toya te bandeko wana vraiment ezaka ti nzambe moko akoya soki nzambe ndenga maokorde biso na no grâce tozoza mwa pema ya bomoi tokoya kaka wana bobosana te oya nana s'abonner te s'abonner na chaîne ya mwana bata nzambe commenter like video nzamba lola mona bino na pesi bino nyonso ya oya nga ba mbote pe ba bizu ebele ciao ciao.